Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Pour na batunde bazolo bake ya 22 filles, na rectifier na nuyango eza 22 filles. Hier na sala ki émission na Binez. Mais quand il peut expliquer Binez que eza 22 filles, eza pe 18 filles, eza pe 15 filles. En général, eza 15 personnes. Bato pe badindi nante eza lokola 15 personnes kabasela petit sœur nanga petit nanga vraiment ndenga ndako petit nanga vembele kabasela ngama bakindumba bandinga na loba ngoti ngana oloba ka juste ke na oloba sala appel pour na bakonza mboka tout da chemin da lobi ngana ozo ngama des fois oya lobi na 15 personnes wana na ba fille o biso to yebi na o to pesa na pe bambote il y avait Bienvenue Kabasele, il y avait Anita Jampo, il y avait Rite et une autre fille qui Tania, qui Daniela, je connais pas pour na yebi na ngayete on oloba ka juste pour bakonzi ya mboka bato bakufi wana baza ba congolais baza ba nyama te baza ba mbwa te baza bato eza bakina kosala kindumba eza baza bandumba eza batambola nzela mai na ndenga mabe wana eza problème na bango bato bakufi baza ba congolais bakonza mboka depuis makambo ekufi balobi même pas information makambo yango. Et puis parmi bato wana eza pe na bato baleki nzela lokwa taxi lokwa kombi mutu abela zandu ngala okita boye bamati bango nyonso mais eza 15 bango nyonso bakotaki na eza en fait eza boato eza pirogue eza boato wana on dirait basala ba boye wana eza boato bango nyonso bakotaki mutu na mutu azalaki na beat na ye. Bienvenue na Anita baza ba pote ba camarade na biso o nyonso en fait baza bato tozalaka na bango plutôt en groupe basala pe programme na bango que non bakende Brazzaville bakende kosomba biloko nga naza na ba voice direct kosomba biloko to kosa kindumba ngai naza na ba voice ba Congo to bakufa basa ba Congolais toza bana na yo tozala ba ndumba to ke copie ya $5,000 toza ba Congolais to na posa to yeba bato bakufi uya solo so ba retrouver ce que ba corps na bango Tata ozaka ya nanga bomelanga moto nga c'est OK kitoko mais komelanga non répondre. Anita m'a écrit le vendredi. Nana message ya Anita na téléphone nanga na so na Anita na 18h. Ayebisinga même eloko. Mais non kati ça mais non somba babiloko ta rande to sala que chaque fin de l'année na somba babiloko pona roté que la bino ba copine na po Anita pena ligama babilamba mingi. Na autre soit confirmation moko garçon moko abimi. Garçon moko. En fait dans kata nani na on bazana combien de personnes? Basi combien pour ba donc à 4 filles. Bon 22 filles comme ça. Et là 22 filles, 22 filles ba 22 filles. Yo zo mona te que depuis baramoto bandaki ezaka photo ya 4 personnes te ba Brazzaville na bato bakinda ba cop na ba Brazzaville. Le monde ba cop ngo ya ba Brazzaville ezala likambu ya étoile. Oko za posa de toile na yo moro boye que famille na yo. Oto na ba famille mo pe ke ba saka ka likolo na biso onzima te. Bonga na famille na biso na lokwa étoile ya famille na nga. Joseph a famille na nga poso na koti omona ke ba tante na nga penda ba opesa nga lo sako ngande mutu na koti na famille na biso. Ba olinga te mabe moyela nga. Ba olinga ngote. Ba ozalaka wana ba prière na bango ba lobelaka makamalamu liko na nga. Alors nzambe pa bundela biso. Kopi nyonso ya Brazza te kezala ke non so batindi photo na yo to okei Brazza maman mutanzimi yo. Non. Po bato ba olobana. Bato ba osa ba commentaire ba kenda yango. Basala yango. Basala ngana oloba ke basala yango mutu. Non basala ma ba cop wana. Mutu nyonso aleka mais ça dépend kaka ke ya étoile na yo. Non ba roti na pe photo no pe ba boyo. Ba boyo. Pona moi na ngate mutu mo te kolinga abimisa a compter pena 1000, 2000, 3000, 4000 na 5000 na ka pona nzoto mwasi na temps auto zana ngo ezala kala. Ngana yebi ke ezala kala. Ba ndo pesa 5000 na. Ko pesa pe ba 5000, ba no pesa pe ba 2000, ba no pesa pe ba 3000. Ezala non mais ya lelo te. Lelo comment ba combien? Ya lelo na yebi na nga puite po ngani na zabe nga luka na mbongo na nga sala na nga. Na oyo ka ngo ce que pas ba camarade na yo. Eza ba rimer parce que Anita avant de partir nga na téléphone na nga na olaxo ba preuve nyonso j'ai fait un transfert de $300 à ma copine Anita Jampo. Poisson babiloko abakisa na commerce na ye. Yaya bayaki na nzela na ngai te bongo bato baya na nzela na ngai bango bakufi na bapiroge bakufi mbe oyoki nga mpe nakufi te eza na nzela na ngai te bango nyonso na bamemi oyo bamemaki bango baza te nde bango nyonso bakufi bazalaki soki bakotaki kote ya se kuna nayebi te bango nyonso baza te.
Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, nous autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur Exemple Télévision. Cette émission Vérité Plus présentée par moi, Barézi Baza, monsieur le journaliste. Alors, nous tous, nous savons ces faits de société, cette actualité. Et ça n'a pas si, et ça triste nouvelle. Il y avait 22 filles au Bakoufi Nanzela à Brazzaville, 20 filles, 18 filles. Tozoé vraiment mais parmi bao Bakoufi il y a deux sœurs. Bamsou baza ba master bamsou ba bandeko au pe ba koma ba camarade mais ba koma le roi bandeko donc il a affecté belé alors jusqu'à là ba royer baté Bakoufi baza vivante bazali ba choli basali ndenge nini alors lelo sur ce plateau nazana Tabita et puis Chimène to me camper ko solo baza moko ya bandeko ya ba sœur ya ba ami ya ba master ya ba ndeko basi oyo bakufi na nzela ya Brazzaville bamusu bakolo bakenda kosala kindumba bakenda ki cop $5,000 par personne donc nyonso to wana tokoyeba te est-ce que c'est vrai ou comment alors tout à l'heure to kosolana bango pour que toyeba est-ce que aussi l'état congolais peut-être ba tali to ba meka mpe kolandela par rapport ya ba ambassade na bamboka ndenge ezalaka et tout donc to meka mpe kosolana ba démarche nini au bazo sala mais avant tout je remercie Yannick Chamba Godson, Bossamboka, patron Bogos, partenaire officiel, sponsor officiel, exemple télévision. Julio Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Yahweh Mabanza et Lamba Nelamba, merci beaucoup depuis Istanbul, depuis Turquie. Alors, Adji Soza d'accord, on a fait la biseau pour que nous a présenté bateau Tozana Mongo sur ce plateau. Bonjour Chimène. Bonjour. Bonne santé, mais n'habitez pas condoléances, courage, n'habitez son bandeni. Bon, sur le mes condoléances, c'est tôt déjà. Dans Zimananga Ngote, mais je vais. Naza coup bien kati. Nananga bien te. Voilà. Voilà, Azara bien te comprenez parce que bateau Bakoufiwana, Bazanon quand même un peu corrélaté biso avant n'aller pas t'habiter. Bazanon combien de filles et puis yo na ba fille au Bakoufina quatre que nous besoin quelle relation? Bon, en fait, je vais commencer par Anita Jampo. Aza camarade nanga mon ami d'enfance tonyo kwa minae yo mo ebika ba vianga bakin o to koma na biso ko créer ba famille na biso na bato ya libanda na ba copine na biso na bandeko na biso Anita aza camarade nanga depuis bon mois na ti to komi lelo na ba âge to komi de l'autre côté bienvenue aza petite sœur parce que ngana mukula bienvenue mais aza mwana op na zo temps ya ovanda na ye na 23 ans ndako moko donc si je peux répondre à ta question pour na batunde bazolo bake ya 22 filles na rectifier nanu yango eza 22 filles te hier na sala ki émission na Binez na mekanki peut ko expliquer Binez que eza 22 filles te eza pe 18 filles te eza pe 15 filles te en général eza 15 personnes bato pe badindi nante eza lokola 15 personnes na 15 personnes wana na ba fille o biso toyebi na o to pesa na pe bambote il y avait bienvenue Kabasele il y avait Anita Jampo il y avait Rite et une autre fille qui Tania qui Daniela je connais pas pour na yebi na ngayete et puis parmi bato wana eza pe na bato balekinzela lokwa taxi lokwa kombi mutu abela zandu ngana okita boye bamati bango nyonso mais eza 15 bango nyonso bakotaki na eza en fait eza boîte eza pirogue eza boîte wana on dirait basala ba boye wana eza boîte bango nyonso bakotaki mutu na mutu azalaki na bit na ye
bienvenue na Anita baza ba pote ba camarade na biso o nyonso en fait baza bato tozalaka na bango plutôt en groupe basala pe programme na bango que non bakende Brazzaville bakende kosomba biloko nga naza na ba voice direct kosomba biloko to kosa kindumba ngai naza na ba voice direct. Bienvenue, ça fait un temps que Ngana est au Koutanate, ça fait au moins 6 mois que Ngana est au Koutanate. Elle m'a appelé le jeudi. Parce que mon anniversaire c'est le 24 décembre, elle m'a appelé pour me dire que ah mère, donc nous sommes babiloko pour naya nango mais so za na babiloko ya ko commander vu que pépère azate car azala moi pepo babilo mo ya bongo so ko commander pas nanga ngana ese na bi ah OK. Le plupart au ça là faut se mobile au moins ya ba noir parce que non tia soirée nanga soirée noir ba rolata noir. OK, vu que to bande ko tia na pété ai singa oh. O sola nanga bo po nga si o maintenant sola no kilo ponga no to balante to bana lisota ozaka ya nanga bomelanga moto nga c'est OK kitoko mais comme elanga no répondre. Anita m'a écrit le vendredi. Na message ya Anita na téléphone nanga non sola na Anita na 18h. Ayebisinga même loko. Mais non kati ça mais non somba babiloko tarande to sala que chaque fin de l'année na somba babiloko pona roté que la bino ba copine na po Anita pena ligama babilamba mingi. Anita so koti na chambre na ye bato bolo bano baki osala kinduma Anita somba bilamba awa na kin ana chambre ya bilamba juste pour elle. Donc nous trouvons mal que Anita alongara awa ake kosala kindumba pour avoir de fringues ou babilamba mobe non eza lokuta et mamba solo te message Anita eza ke chichi salela nga vidéo ya Malika kutu voya congé pas non c'est OK pas de problème vu que non Malika c'est ta fille hein aza moi na za une année vu que non le kabakota ba wileri wana na ko profiter na sala vidéo na mwana omoni so liwa so likama attends un peu wana hier boso wana ya za jana Brazzaville non ça en Brazzaville ana kin nga na za na GB ya za na wileri. Parce que batanga zaki na kino wana basa déjà programme kena yena bienvenue ba bien botambola ti et ça voyage faut luko bongisa moi suki faut luko bongisa moi manzaka surtout so ezota moi une semaine mutu mote non na yoka ata oke mboka a voyager salité ponga kenda ngomba peto na oke ngomba na kenda na lipapa langa bien na lata pe oui oke na ngomba pour prière mais oui ngomba prière na kenda mangengenge na matape na bangomba ba campus wala maintenant na kenda salité tata na ndako nzambe kutu baloba ngo kena faut okende propre donc Anita pas okiko voyager te ata okende Brazza fa que salité non OK salité te quand elle m'a appelé bisinga chichi le cas quoi rouge au selanga moi na vidéo au poster nga na sali vidéo ya Malika pour batu ba osala ba émission batu ba oleka ba oloba ba na ba précision te nga na sali vidéo ya Malika elle est là. La fille d'Anita, oui. Parce que sa vidéo pour na Natindela ye. Abitindela nga vidéo ya Malika, elle me manque déjà non ko na voyager te. Malika ye. C'est la fille d'Anita. Elle a une année. Bota non mwana o amuki oke mama banga ko linga aso non risque ka po ke no zambongo na Brazza atika mwana o. Tala. Atika mwana o. O eza dimanche. Eza plutôt dimanche. Na sala vidéo dimanche, na tindeli Anita. Ouais. On a tindeli Anita, mais na moni Anita tisiko atangité. La bengi Kevin, mon petit frère. Et c'est Kevin. Ah, combien non Anita aime sunga iPhone moi ba réseau mbilinga. Combien non ye non tindeli lo mo be otindela ye. Parce que na sali vidéo ya mwana na kumisa ko tu père ya mwana. Kevin pas tinzi, Anita tangaité. Ndeka na yo vanda lundi na tongo. Après avoir causé la soirée ya mobali ya Anita, moi marche to salaki, moi makelele moi zala na moi ville wana. Lundi na 5h, un ami yanga za poto a benginga. Oh chichi, na moni fi moi sali émission. Atuni émission anine. O sali émission a posté bienvenue. Alexis nga no Anita te. A posté bienvenue, a posté na ba fi moko boy bazana o bakufi na nzela ya mai bazala ki 22 filles, bakenda ko sala soki cop moko ya $5,000. Pour na batu nyonso bayebi na longwana lunette pour mis nanga za tellement ya ovimba ke na leli tellement mingi pour na batu nyonso bayebi na batu basala ba cop na ba Brazzaville na batu bakinda ba cop na ba Brazzaville le monde ba cop ngo ya ba Brazzaville za likambu ya étoile okoza posa de étoile na yo moko boye ke famille na yo po to na ba famille mo pe ke ba sakaka likolo na biso onzima te pour nga na famille na biso na lokwa étoile ya famille na nga Joseph a famille nanga poso na koti omona ke ba tante nanga penda ba opesa nga losako ngande mutu na koti na famille na biso ba olinga te mabe moyelanga ba olinga ngote ba ozalaka wana ba prière na bango ba lobelaka makamalamu liko nanga alors nzambe pa bundela biso kopi nyonso ya Brazza te kezala ke non so batindi photo na yo to okei Brazza maman mutanzimi yo non po bato ba
oloba na bato baosala bacommentaire bakenda yango basala yango basala nga na oloba ke basala yango mutu nyonso aleka mais ça dépend kaka ke ya étoile na yo baboyi yo mpona moi nanga te mutu moko te kolinga abimisa akonte mpena 1000 2000 3000 4000 na 5000 na ye kaka mpona nzoto ya mwasi na temps oyo toza nango ezala kala ngai nayebi ke ezala kala opesa mpe ba 5000 banda opesa mpe ba 2000 banda opesa mpe ba 3000 ezala no mais ya lelo te ya lelo nayebi nanga po ete mpo ngai nde naza benga aluka na mbongo nanga nga asala na nga oyoka yango soki mpe bacamarade na yo tobeta yango na précision bakanisa lokola yo pokenda totambola omoni toloba koloba mamba lokuta te nga so naleki na émission naloba makambo ya lokuta te naloba makambo ya solo mutu moko te na age ya puberté asala loyenge te ata bakoko na biso oyo baza lelo tobenga bango bakoko baleka na baetape oyo biso toleka nango lelo osali mwa loyenge apo okuta na mwa Joseph mobe Joseph tolobi ne ezaka mpo na mbongo te okokuta na bon tonton mo bayebisi yo mwana namoni boye ozotambola boye okoti na o ndako mpo ngai na baponte na nga oyo bayebi ça fait tellement longtemps ke namona ya mosusu na monde ya millier na banda na nga mpe kotambola na kati yo te chime millier wana bato balingi bayeba millier yango ezaka nini ya nini millier eyaka moni wana onde toyebani tozwi na Tabita Makengo tozwi na Magali tozwi na Martine tozwi na Aminata tozwi Grace Temo tokutana ndeti place moko totie lokwa na village Panda chez Alekechu tokenda kolia chaque bilongi wana tokutana nango lelo lundi tokutana nango lelo mardi tokutana nango lelo yango tokobenga toa bato ya millier tokutanaka place moko poso mutu moko aza mposa boma oyebi ke nde na oboma chimene fona kekangi kapa Alekechu mpo nga mpe nazala na place na nga na ndokende trop na oyeba to na otanga na William Boot so na sisika classe nake Aldar après Aldar nake G8 avec comme Pokémon na banda okenda ngo na oswana mpe na camarade na nga na swana mpe na Benedict kuye na mpe pakanga nga mpe ayo oluka nga mpe na G8 tobunda mpe na G8 eke ezongi kaka oyebi ke na yaka wana après un temps yango wana nde millier ok batutu bainternet boye bamillier après un temps tu te dis que non c'est fini je dois arrêter je dois rester dans mon coin comme moi je me suis navanda na coin na nga na bi que non je fais mon monde nasali monde na nga naza na chicha na nga na ndako si je veux prendre du whisky je le prends à la maison. Mais on ne va pas mettre en général que tu condamné tout le monde en général et puis tu commences à dire que non ne vouloir pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a $5000 $5000 et ça faux. Et ça faux et ça barimé parce que Anita avant de partir na téléphone na l'action ba preuve nyonso j'ai fait un transfert de $300 à ma copine Anita Jampo. Poisson babiloko abakisa na commerce nae. Bienvenue mobali nae alongoli $1000 étudiant pichu apesi kwa ke no somba biloko bienvenue oui mbala liboso mwana wana akene nzela braza na vana nenda kumako kuna yebise na bi ngamo na sombelo billet to ke braza po eza ba braza musu batu musu bakenda pa ke braza daza na $1500 aki somba biloko na mais braza ils ont fonctionné c'est depuis bangama ba coronavirus yaki bakanga ki ko eza problème to lo baka teke to na posa défense ya banita to défendre bangote to éclaircir kamakambo et de l'autre côté ba camarade na biso nzela bakendela ki eza nzela mo ya mabe po il paraît que nzela ngo pe ya braza tu peux payer $5000 aux une on peut visa et combien $100 $100 aux une kano yo moko na yo basalo pe depuis aux pe caché omoni eza ka juste que nzela bakendela nzela moins cher nzela ngo na yebi te ponga na kenda ngo te nga penda na kenda braza 3 fois. OK, yo kena nzela kano et puis ça fait déjà 2 ans na ko ba 2017. Ba 2017 2018. Yo bando kende pe osoma bilamba. No kenda nga somba bilamba na nga na okepe na kena malaise na nga. Na sombi bilo na nga na zongi na nga pe. Osali pe vidéo na. Skolikamba $5000 wana e alokuta po mutu mongo te na temps o aropesa film ya kin $5000. Na ba passe obiso nyonso to souffrir. Na bango moko tu batu baloba 500 gouttes comme passe. Bon passer sous te so beng aux répondeur. Donc yip sanga un phénomène. Faut faire 4 saka na braza fa ke sa kindumba. Na zongi sur na place moko que Anita na bienvenue. Ba ke o sa kindumba te. Anita atiki mwana aza na inane bienvenue atiki mwana nae aza déjà na 3 ans
Alors tu essayer un peu à respecter Batouana et puis bana ba famille. Ça fait mal que na ba parents na biso ba comment na ba réseaux sociaux atali ke batie photo moi na nae. Natali na ba commentaire, so tali ba commentaire ka bande on a biso moko. Kaba yana biso mo ya basi na mibali ke ba finga biso ba bandumba qui n'a pas passé par là. Moi ça me fait trop mal au cœur. Na ba situation akini aba ko mo pesa biso misalade. Nga si sa classe na William Boot. Balingi musala ti ata musala ngo. Nga si sa classe na William Boot. Na tanga na collège Sainte-Anne na sala littéraire. Na William Boot na suki na gradué na sala droit. Na zo musala. Nazo musala tele ope na leka na ka boet. Donc so mbape bilamba ba bengi nga ba singa na bengi tabita na odefisa bilamba ba coller ye na odefisa bilamba na bilamba ya oteke na ndako nanga. Ta ba commerce to comme ça. OK musala pe ka bango mo ba ebiso ke no bimana na mutu boy. OK musala ka bango mo ba ebiso ke no kota na magie. Aussi bande ko na biso misala ya mibale OK musala ba ebiso pesa na sima. Ota no ba réalité mo ele kamboka na bino fama no juger batuti. Ota la ngonanu. To souffrir boye. To nyo koma. Donc je pas ba condamner tata sope basala ebongo ezaka peut-être pour na musala ba ope basala kindumba. Non mais quand non mais moi pe en gros non ça nyo ça non condamner mutu te non pe ça pe so to tie en gros. Vi mo ya pasi osani. Yo sko yebisa ngai so ezaki mutu asala ko somba pe oteki ata batige. Wata na sans frontière. Tosi mutu asali commentaire a bengi bango ke baba ndumba. Okutani sikona mutu mobe oyebi kute. Ayebi soka ke non, je veux être avec toi mais je te donne $5,000. Oboya. Te so bazaïza inde rona mwasi. Okutani sikona mutu mobe kana nzela bi que je veux être avec toi je te donne $5,000. Oboya. $5,000. Okimimba mute. Osali musala. Banga pete mutape soka amba moko boy. So pas ando. Oh, papa na maman ti lelo babota biso. Tant balinga na bayeba na. On est des intellectuels. Hein. On doit vraiment réfléchir comme des intellectuels. Papa o aboti yo, o aboti Anita na bienvenue. Tant balinga na bayeba na te. Ça nous a pris du temps. Et soit bango temps. La koutani na yo je t'ai abordé, chichi, tu vois, je t'aime beaucoup, je veux être avec toi. Et suivi sur une semaine. Et suivi sur une année. Puis natanga kala ba fiançailles. Et ben non ça va 5 ans. Hein. Au moins on a pena mutu mo bazelaka mobali mo be fois yo balé pour 5 ans. 10 ans après ba balade. On la ba koko na bisina ba mala biso. Voilà, merci beaucoup. Mais sinon, moi, na ya bana na bango bazana wapi. Nani na minute oyo, moi na ya Anita. Bolimbisanga po misu esalanga un peu pas sinon kokate ba lumière. Moi na Anita aza awa na maman ya Banita. Moi na bienvenue aza côté ya Kato na tante ya bienvenue. OK. Ouais, bana pe ozo sentir ka ke bana hein. Moi maman zate baza pe mais baza moko aza ya bienvenue aza mobali ya Anita aza mwasi. Voilà, merci beaucoup Chimène Atiki nous. Tabita. Bonjour. Bonjour Baris. Bonne. Bien, mke ka monda matanga. Mais sinon likambo matanga ngoto ko comprendre te ba ba fille na yo ki Chimène ndinga ko loba ezaka kindumba te même makambo kindumba ba fille bolingi ko envier na yebi pété likambo ngo yo na ba to ba kufi kuna to bazana nzela mayona bozana quelle relation? Comme ça kufi bienvenue kabasela petit sœur nanga petit nanga vraiment ndenga nda petit nanga bienvenue kabasela ngama ba kindumba ba ninga na loba ngote ngana loba ka juste ke na loba sala appel pour na ba konzambo ka tout d'abord chemin da lobi ngana zo ngaba defa oya lobi te ngana loba ka juste pour ba konzi ya mboka bato ba kufi wana baza ba congolais baza ba nyama te baza ba mbwa te baza bato eza bakenda kosala kindumba eza baza bandumba eza batambola nzela mai na ndenga mabe wana eza problème na bango bato bakufi baza ba congolais bakonza mboka depuis makambo ekufi balobi même pas information makambo yango na mona esika moko te una na nini moko te batieke bacongolais bakufi na tikelo omona yango te ngelo na olobela kaka bakonza mboka batala likambo oyo mpo bakor na bango emonani te bakor emonani te oui bakor emonani te elo bakufeli toyeba te est-ce bakufi ya solo ou pas po baolobela yango te mais sikoyo bakonza mboka bakointervenir ndeni makambo ozoloba eza bien mais bakonza mboka bayebi ke Brazzaville bakanga frontière baoki mpe kobetala bango karala makambo yango non même oki nalobi te eza baza bandumba eza batambola ndenge nini bakatisi Brazza na Kinshasa ambassade ya RDC ezala pe ya Kinshasa ambassade pe ya Brazza ezala pe awa
okomprendre na olobela elo onga na osenga na bakonzi ya mboka bato bakufi baza bacongolais toape na droit ya respect toape na droit na biso batala badroit na biso toza bacongolais bato bakufi wana fo balandela yango bakoko na bango emonana te bakoko na bango emonana te basala bankete biso tosala bapremière pas na biso deja ekoki na bamboya na biso ekoki totambo tosala bankete bakufelaki wapi bavoyage na kanao nini na nini nga nayebi te mpo nga nazalaki te nga nayebi te bato nde baotémoigne bato nde bazalaki bato nde bakufi nde baotémoigne oyo nga nayebi babiki bavoyageaki so epe na ndenge ya nini mol nde tosi baexplication sikoyo mutu azwa na information na ye ya ndenge na ye yango nalobi boye bato baza mie place ya kozwa vraie information eza bakonzi ya mboka nga aza information ya bien opesa eza te misu baloba maluku misu baloba kota mwali misu na bicha kala misu baloba boto ocomprendre te bakonza mboka batela biso likambo oyo bato bakufi baza bacongolais bino nouvelle eyela bino ndenge ke bandeko na bino bakufi na nzela po bavoyage depuis samedi bavoyage basoye banini ana copine biso baza na braza ena makoma basoye ke no ya bona koma pano na koma o tokobi samedi bakomi eleki bakomi te dimanche bakomi te lundi nde information ya ndenge babrasa kuna ke bato moko na ndenge babrasa bato moko bakatisaki boye na ndenge baluka bakufi mbala moko luka be bango luka no oyo eya bamako bapeshe bapesila wana luka oui eza soki ya molai eza ya moke te bolobake 15 personnes bafanda enene eza ya molai eza ya molai esupportable mabe bakoli ti botete ndeni so da 20 personnes bafanda na kali tofasi 3 personnes po eza ya molai boye seke ezalaki na capacité bafandisa 15 personnes boye bavoyage na oya wana nde sango yeke bato bakufi toye kocomprendre ke bato na biso bakendaki samedi na bwatu wana nde tozusi bainformation siko biso tovandi tokosala matanga tolela ntongo midi mpoka tolala libanga tokocomprendre te est ce que bakufi vrai ou faux mpo n'importe comment oloba na internet tango toye bato bakufi ya solo ou ya lokuta no tosenga bakonza mboka bato bazwa likanisa otala biso kuta osenga na mama olive soki ozwa occasion otala émission oyo bakongo to bakufi baza bacongolais toza bana na yo tozala bandumba toke kope ya $5,000 toza bacongolais tona posa toyeba bato bakufi ou ya solo il suffit toyeba ke bato bakufi ya solo ozo yango posa yango normalement mpe bokoki kolela dans le vide te bokoki kotia photo na kati ya ser même si matanga mpe vandaka nango te juste kaka ke mpona nango tozwa confirmation moko garçon moko abimi garçon moko en fait na kati na nini nango bazali na combien de personnes basi combien mpo bao donc à 4 filles. Bon 22 filles comme ça. Eza 22 filles, 22 filles bato baloba 22 filles. Yo zo mona te que depuis bakambo to bandaki ezaka photo ya 4 personnes tezo circuler. So otali na ba internet na bande na bino ya ba journaliste bazo lekisa. Ezaka photo bienvenue, eza ya Anita, eza ya Rit, eza ya fille mo soki diani soki na. 22 filles wana fali ba photo na bango bimal. 22 filles wana baza pe na famille te. Omoni. Tout le balikambu na ba preuve. Et puis la rectification na bateau bazolo ba que corps ya bienvenu et bimi. Corps ya bienvenu et bimité. Corps ya mutumo ko bimité. Bateau ba photo na bango oyo ezali eza bateau bakangi na cachot deux garçons au bakangi na cachot. Moi je vais t'envoyer des images et puis to sengi pe na ba autorité ya Brazza. Ceux qui ba kwa ko filmer les biso la fille au baza aza na hôpital au ba retrouver qui vivante parmi ba 3 personnes au ya ba fille au baza ba limwe na kati ya mai. Il y a une fille au abimi vivante aza na hôpital. Bazozela basala ye peu interview par rapport ya Brazza pour batindela biso na kin a yo mo yebika ke za facilité tozana même na ba numéro ya ba enquêteur au baza na Brazza tout ça to repesa ngo yo même na ba image au biso tozana ngo to repesa ngo yo comme ça yo okolango corps ya bienvenu et bimité donc na ba relation na bino o bakendaki wana corps amutumo te mona ya mutumo te bimini oya fiane monani azane ka ye patambola kana wana ye patambola ne kana bango rien à voir kutu na kopa kindumba yo mo yebi ba taxi bisto mata na ba kombiti ese yo soko kita na mushi ngape na kita na mushi mutu na rena na mushi wa kisina nyangwe alors ba koki lo ba yonka ba lo ba lilala moko e police ba malala nyonso yango moni libabe ope e kweli nango ka biso mais nga elo no beta sete. Arrêtez d'abord de dire de n'importe quoi. Et surtout sur vos commentaires. On est vos sœurs, tous abalé kinabino, tous appelez ma maman paye à bana, on est aussi de responsables. Parce que je trouve mal que mutumo alongwe nanda kuna na yaka binanzi mayo ole sanga na émission non basaka nanga. Non.
Et puis papa ya Anita, na papa ya bienvenue, na maman ya Anita, na maman ya bienvenue. Repose d'abord on paie maman ya bienvenue pour bienvenue maman bango kufa papa bango azali. Papa ya Anita na maman ya Anita ba rolinga te ba salut personnalité. Botia siko ke ba kufi. Nde toza boy ba image siko yé ba kufi. Ba mort ba pesa bango respect. Pourquoi on dit 1 minute de silence pour le mort? Toi bazo bata. Non les can émission non t'es sans savoir ce que je veux parler devant le caméra. Alors, arrêtez s'il vous plaît. Corps y a bienvenue. Ezate. Moutou azana corps y a bienvenue. Je te donne mon numéro de téléphone, mon adresse là où j'habite. Boye langa ba image wana. Ngana na posa yo mona corps y a bienvenue. Avant si ko to ça l'émission, to finga bango. Avant to ça l'émission, to finga bienvenue na Anita pourquoi botiki ba na bino poke na osaki nduma na Brazza likola $5,000. Ça biso pasi. Ngandi tinga boye no tu na Anita. Ana ba ordina la mal pour pas que on détecter ba corona. Eza bato ba soda mai wana wa uso kufa wana soki adinda na mai so na Dubai soki dokolo wana ba retrouva kiende. De ka dokolo. Ka bato mai bazala ko bakota katina sa mai bato bakanga bango basinga. Baki oloka. Bisa oui ça la bongo bato bazala mbiso. Ikhelesi yesi ndesi par exemple ndesi papa bienvenue à Brazza. Apesi mbongo bapesa baboka ba makasu ba ninyo ba maki ba masanga. Oui, ma essence bango, bibembe et monani ezala bon. Pour ce monani. Ezala ne bato bakufa na nzela Turquie wana na. Ezala bongo. Ce monani te bakufa na nzela Turquie. Boyo bana bango te ke baki osa kindumba. Faut ka isaka Brazza. Wana ezaka po bakatsa baluka bakota. Oh, kindumbe koma partout. Kindumbe komi me ezape na ba boss musu bazabe alongoli mwa mutu mo boye na kin awa afuteli ekutu billet alobi yaka Paris pour 1 mois. On le voit ici. Pourquoi tu n'as pas l'accès à bango ba vie na bango na ba internet cité yaya yaka boy mama yaka usana na mbopo olo ba bien yaka boy s'il vous plaît grand frère omoni monde ya showbiz ou voyage comme partout eza pe na ba boss o pe to yebi pe ke non encore foutela pe akoki pe ko foutela pe mutu akoki ko foutela pe mutu 1 mois alobi na zelo visa 1 mois ya nini yaka Paris. Tout le monde a bandi on a biso basi tout le monde même biso to biso occasion na te to na biso na banda oh yaka paro yepe boka biso ka kindumba voyage nyo sa mutu so akei akosa la tourisme te Brazza pesa batno ba mona ngote bazali na ndeti nga shoko liboso na kenda Brazza to na ke Brazza na bi mboka non na mona ngote funa ke Brazza biso na kenda wapi na kenda na pona bangwani za bangeli ngeli yana oh photo ndeti na photo na okanga pena photo na Facebook na lo banana Brazza. Chimene bato bele babi ba fi balingi via pressé côté on a peu c'est quoi? Balingi iPhone bongi ko apparaître kabelo via pressé leur console yo pas apparaître rampena kenena marque X Fuga na moto. Bilo so eza moto. Non yango bato bazolo ba po RBB boye ba qualifier bongo. Oyibate. Oyibate tongo banda okola. Oyibate. Yo no iba musuna nzungu ngasko koko na biso na otika ka ba 100 francs ngaso na uti classe Nathalie tozaka sko ebele na monga fula tanzunga munene ya loso fo ebela soka na moni koko ati 100 francs na ena na ndako na soba no baka toyebi ka mutaiba 100 francs to na yibi 100 francs benga ni na via pressé na via pressé il y a des choses mususu ezala ndeni dans le to komo lo ba pressé no bazwa na mundele no banana okanga na WhatsApp na ngasala WhatsApp Mundele pokala tozala na biso na ba téléphone ya ba vert wana ya ba orange bakangi na WhatsApp bakangi na statut loko eboma biso ya statut de l'autre côté nga pena na oloba na côté ana pena d'autre côté batu musu ba na raison autant na pese exemple ya koyiba nazala ki pressé ya koyiba 100 francs vana zela biloko koko na biso ebela na keda un pas en avant le l'autre côté on ba oloba ke vie à pressé ba réseaux sociaux ebomi biso. On n'est pas obligé de mettre tout ce qu'on fait dans notre vie dans les réseaux sociaux. Cela nous pousse oui, cela nous pousse que copine moko boyebi ke azalaka naye na ngote. Neti nga Anita tia banda okola na bika Anita za muta bilamba. Nga pena to na ndako okola na osima na mbongo mena lingana mamba bilamba te. Na lingana ko mamba bilamba te na lingana mamba osoma bilamba te. Pona somba bilamba na isa magali zo mbongo beke sombelanga bilamba. Skotonga Anita orta biloko na ye oya somba ki kabeo na tiango na statinga pena na vandi na bi Anita kaye pourquoi kaye na lina sala plus Anita asali convier complexe ezo boma biso ezo convier complexe na iPhone Pro 11 yaya et ça pina ba fi mususu ndeti kamanya ngana lobelango
place non alalaka nano akopusa natala pena balobi pena akopusa non mpe apusi mbetu bo apusi boye atie pena na katikati alali mais au moins na iPhone 12 ko aosalela ngo oloba ni yavi apressé yavi apressé ka biso mo mpe nde tofingama ka biso mo mpe ka nde toluka bato bafinga biso. Arrêtons d'abord s'il vous plaît, canaliser d'abord des choses. Biso ba jeune fille na ba jeune garçon, essayer un peu de canaliser les choses. Wana ngoti pas ça qui nous m'a pas opé sa pacha, opé sa mongani. Pacha sou elo nini. Garçon ba impe ko lukate. Pacha sou elo nini. Ba garçon ba impe ko lukate. Ba fille ba ke cop kuna ya ari robonza. Ba la biso ba porte ya misala. Il y a des diplômés. Mais ba il faut ko luka. Votre au monde ça va faire ba passe. Maman, première dame. Maman Olive. Mokonza Mboka, Bakonzi nyonso Mboka, nabi que vous prenez le temps, papa Fatih Béton, vous prenez aussi le temps de nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux. Pour faciliter bisoka batache qui a rozwa ta misala, ne fût-ce que ba futa ta moto, ta $200 pour chercher comment vivre. Cela nous pousse que ngana comment olela. Omoninga, na comment olela. Na otino ba image na ngana comment ke na ba orphelinat pour na pesa ba don. C'est pas parce que na zanango. C'est parce que nous avons souffrir. Nous avons le 22 hours. Nous avons fait des missions que nous avons fait nous avons fait image. Et pourquoi? Nous avons fait 100, 50, 50. Nous avons fait nous avons fait quoi pas bango? Est-ce que ça va faciliter la tâche de salango? Papa chana pe ba benga bango parce que bana misala tête. Garçon combien zeli neka 17h alati neka fashion aki atali ozela bébé. So ba pesi biso misala, est-ce que tout le monde a ba place wana nyonso? Lelo komi moi ça komi ko épauler mobali parce que moi ça na facilité à kozwa. Po yo zwa ezwa autant que moi si moi ça koko beta libaku na zelo là loko beti libaku mobe et pas Otis Kano ou bien obeti libaku mo et pas Franck Mamba. Mais okumisi nzambe masala Frank Mamba okumisi nzambe po bayebi pasi onyo kwama bayebi pasi oluka amati avion to yebiso pe combien de temps aye on sa cop nae. Voilà, merci beaucoup. Pesa message à Souka pour na batu nyonso ba rota la bino surtout na ba konzi et tout besoin plus souci na bino na soué na bino bo retrouver au moins ce ba kufi bo mona ba corps na bango pour que bossa la matanga parce que bomo sa makam lokwa mo ba kisengi mort boye bitesse que ba kufi to bazali boko fa na pe bobu mutongo pa bimia aussi longtemps bobe ki akufa boko kimba yeto bozana ye moi message wana na bato a Brazzaville ba otala so ba bimi to zaka na sengo pesa na besengo mususu elelisaka nga etant que moi na bino etant que leki na bino na sengi no ba parents ba olanda biso na ba yayo ba olanda biso mille excuses bolimbisa biso tozaka bana bino on commet toujours des erreurs mais soto kwei boboaka biso te bosimba biso kana liboko bolakisa biso nzela au lieu de faire des commentaires pour nous juger de quoi on est de quoi on suit soto za ba quoi soto ba chose soto ba nini bo conseiller biso je préfère mieux que na ba commentaire na bino bo mekape ko conseiller biso et puis na bato baza na Brazzaville soki bomoni ba corps ya bandeko na biso soki baza vivante soki baza en vie soki bokangi bango bo pie bango ata ba téléphone ba contacter ba famille na bango ba panza groupe oyo tozolela tout le jour qu'on arrive même pas à manger ou à se laver elo nga na kokika koloba yangwana siko ba ozwa bino ndeni so bangi ba pesa net et que ba retrouver corps ba contacter bino ndeni ba contacter nani atanga chimene ya ok bato o baza posa corps ba benga siko po ba ke to moni nzoto ya nani information bato ba ko retrouver corps na biso abengi babeti kaka benga na plus 243 90 42 76 661 donc bato ba o baza ba oso ba information ndenge ya vrai na ndenge biloba loba te ba commentaire à salité te wa moni azana vraie information moni bembe ya Anita amone bembe ya bienvenue ba tout ba kufi ba contacter numéro wana ba bengi biso to ebine to sala. Merci beaucoup. Et message clé pour na ba konzi o ya Brazzaville na ba konzi ce soir moi c'était message ka su ke zakaka ba konzi ya Brazzaville to biso to ebine bo vivre ka to ba comportement bien ça là très bien bon comme on a fille moko bo kangie sika mo bo comme ko torturer en tout cas bo sunga biso toza bandeko na bino toyebi ke boboma Congolais boboma Zaïre botika nyoka toyebi yango très bien
donc biso oyo eza ya matanga ya sango ke bato adinaki na kati ya mai soki bomoni bibembe ya bakongolais ya ngambu na biso ya Kinshasa bobengi numero na biso ou soki bokangi bango pesi bango batelefone babenga biso po toyeba ndeni tosala oyo namona elo moko chemin alobi ya bakangi soki 2 personnes ya mibali wana baba banani wana eza bato oyo babi bato bazalaki na bango na otindelo en fait na otindelo kaka ba image nango. Attends, je ça sur mon WhatsApp. Non, juste savoir baza banani en fait. Baza bato babimisaki bato babimisaki comment o babuso bimisa la fille oza na hôpital wana oui bazalaki pe parmi bango parce que omoni bato bamemaka wana ti bazalaka pe na biloko nzoto na bango bakendaka te bakokokete bino bakolimola bango bakoki okende te donc bango bakangi bango nde baza wana bazozela bacameraman mpe kaka lokola bino baya wana mpo basala bainterview mpo batindela yango bato. Merci beaucoup. Voilà donc comprenez comme ça cette triste nouvelle oyo ekomeli bandeko basi bomoni bandeko basi nde bakolela epesi pena pasi donc baza pena na besoin bamona bakor baleli epa bakonza mboka baleli na ministère ya affaires étrangères aussi na ambassade bameka mpe kolukela bango bakor soki bakufi pour que basala matanga soki mpe bakufi te pour que baretrouve bandeko na bango ekosala très bien. Alors tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup à tous les internautes biso tonga toya ko récolter information na source toyeba c'est quoi au juste mais babaki 22 filles mais awa chimena lobby bazali juste 4 filles et puis et les garçons na bato muso pe ba voyager na kati poso baza 22 filles nde bato bazokoma 22 filles yoko kokoma no 22 filles te po okomaka 4 filles bazalaki po oza pe na photo ya 4 filles. Quand on parle de 22 on doit voir tout non 22 filles wana parce que nga naza na posa 22 filles wana ba photo na bango to mona ngo pe to zape kolela pe na ba famille na bango elongo. Donc pour le moment on a que 4 filles autres na ba photo na bango ezo circuler monde entier mobile. D'accord. Voilà, donc ceux qui vont se retrouver et ça là très bien. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un point final. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour les remarques et les suggestions, restez connectés sur Exemple Télévision. Abonnez-vous très massivement. Je pense également à l'obésité financière, Jonathan Gana, hein, depuis Montréal. Et pourra pas penser aussi à Jérémy à la merveille, moi, la mamie. Et clin d'œil spécial à toi, Séverine Moucha. Ouais, merci. Séverine Moucha, c'est Vastro, mon ami, un de ces 4 taureaux. On a Kinshasa. Pour le compte, il y a deuil. Donc voilà. Et pourra pas penser aussi à mon ami Blacky BM Blacky Motema Nelka Ballon d'Or. Clin d'œil spécial à tous les internautes. Bartunion Sobolinganga, meilleur vœu, bonne année à tout le monde. Malik Arafat, le monde habite de Chiquito Chogo. Yahweh Mabanza et Lamba Nelamba. Yahweh Mabanza, les habits et les habits. Yahweh Mabanza depuis Istanbul, mon ami, Yahweh Mabanza. Et je pense aussi également à Jérémy à la merveille, moi, la mamie. Monica Makambo, fille de disque, bébé Seigneur, le maman na Kenaya, et puis Primaël. Sans oublier Jules Monamputu Yagiato Kamazi. Cette émission, je la dédie spécialement à mes amis depuis les États-Unis, la ville de Dallas, et puis Marco Ngale, et clin d'œil spécial aussi, et pour l'assistance à toi, Saint-Clair Mbikila, pour ton assistance. Alors, tout est bien qui finit bien. Merci à Dieu d'avoir réalisé cette émission. On vous dit bye bye, restez connectés sur nos antennes, Exemple Télévision. Bye bye. Beauté, oeza Brand Cosmetic UK, oeza produit en doto et non la rabatache. Sopiling kozana thème ko ya bien ya propre, oeza produit ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oeza huile et kendaka na produit en doto. Donc ce que vous a intéressé, vous continuez ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de Télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, Exemple de Télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Ezawana pour nous aider, pour nous ressonger. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango
na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oh ba comme déjà na ba âge avancé oh beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to bando kabona bango yo muto kozala toucher oh bando tala biso vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro d'abus c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a ban, il y a âge, nion, au sangi, cigara, Tobando Memela Bango, et pas la mission ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc Bébé TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est pour un savoir-faire en angai. Oh lingara musala na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barezi Baza TV. Bo ça la RT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango. Partagez sango. Yopoyo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Bellevue TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV. Ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24.
otaka barumo kenaka matonge otaka limeto kenaka bo esili kana ndako mbala moko soza na mpesa batindelo wana airtel mani batindelo wana tipo kashi batindelo ezala tepe ekomi. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Eyaka Europe na Kinshasa. Agence de transfert. Yassir à domicile. Batikelo par na ndap. Ebimelo par na téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro. Assisi ma solo wala. Yo bengaka numéro na pension na Belgique. Partout en Europe. Au bengi 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka. Maman na biloka passe avant ni mon ebimeli na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo. Maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao. Maman na bébé. Ana tante ya omela batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka. Numéro eza moko. Opesi kuna. Bengi 00240 3 code Mboka IRDC 89 031 62 86 batine le mbo ezala tepe komi taka ngaki sinjoka kaka ngandimi ye ngana sina swaki ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous. Confiance kaka benga numéro wana agence Yassir. Merci. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso ba gros vision na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bango nyonso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner. Vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense que ça est bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre. Cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.